Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bonsoir, Nabana Poto, Nabana Monde entier. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez votre émission entre nous. Encore une fois, votre humble servante, Maria Badim, autrement dit la Marseillaise. Toujours dans la Congo Température. Là, je tiens à remercier à Madame Rosette la fleur d'amour. La classe, la noblesse appartient à lui. Mais amour à voyager trop. Mais amour à vieux les mailles. Parce que à ça musala nae ya te la rara bisu donc mère musala yango to travailler. Merci beaucoup à staff technique ya Congo Température. Là je tiens à remercier toujours na sima caméra hein Shadrack Disquaret mutumo bien mutumo asolara bien babi caméraman o l'équipe caméraman nyonso on a kutana bango na on a évité au l'équipe bango parce que vous avez déjà son là tarakito makasi. Merci beaucoup à Jordan Kambala c'est 909 esprit ils ont encore programmé l'esprit des cas tolobaka Congo Température et la bino ba actualité et la rabino ba émission au bino moko vous avez décidé. Merci beaucoup ba fan nyonso balingaka ngai et puis au ba s'abonner na Congo Température. Mes condoléances à ma sœur chérie la reine Anastasia la Fraser, hôtel Kobung Samoa na Marcelo Fraser depuis Londres, sœur Tuzaka ensemble tous les Lara Marcelo. Merci beaucoup à Minata Metamboui maman et Deboé offerte depuis France Lema. Brigitte Kabea Instant maman Nathan, Tobé Lelo Toye Labino, Papi les princes ne Makambu. Non to yambi était na Congo Température, yango na yé la kibino yé to yambaye to solani 1 minute moi mibele. On en peut déjà. Bonjour papi. Bonjour. Ouais, bonjour maman Nanga Mariam. Bien habillé hein? Ouais, merci. On va arriver tamie. Na yo po beti makasi. Oh ba blozo rappeler nga siko na minute temps na zalgi siko na charge. Nazoka na bima siko ba kota omoi. Na mona mwasi mo bima na atetira. Abeta ba pièce na bete. Merci beaucoup, prenez place. Bonne santé. Ouais, santé par la grâce de Dieu. Ton zamba pesi déjà biso courage, santé. Ya ko bima na kutano cela veut dire que na bien. So ko beta biso parcours ya vie na yo, ya carrière na yo ndingo to sala makambo na yo au monde entier et ça vraiment ko betelo maboko. Ouais, tu vois pourquoi vie na nga na le bango trop comme ça peut première fois na émission on a le bango. Donc papi le pense à uta parler. Na botami et pas ya maman Fatouma, papa Maloki. To botami 8 personnes. 4 garçons, 4 filles avant dernière. Donc mon papa tikanga depuis l'âge de 8 ans. En 1986, j'avais déjà perdu mon père. Moutou Aboko Ngeza grand frère à Paris connaît archevêque Bem Lobobo. Et puis na tangi na école qui Mwenza na Ndigambote. Et puis na aussi sa diplôme d'état na ngai na complexe scolaire Bolingo na Lemba. Et puis na eko tapé na gradué na banda qui na Ifasik. Oh iska na zakina confrère na oko na ye Yves Abdallah Sara na Tony Koko mo anchiki na biso. Mais na silicité vis-à-vis à Nera Mamesalaka grand frère mtanda boko la biso faimo bimba ke poto le toke poto pe na ndenga liboso fo bandana ko luka ya mo ba mineve ko pe na ndenge ya kokoso ndena ki okoma côté Kabilamba na côté Kabilamba ba parcours na kana ndena côté Kabilamba na se retrouver na fille moko boye to kutana ko neza Constantin le meilleur en avant na salon au pia sona mesakufa ane côté na restaurant Madija Square ezana galerie la flex ka biro we rezalaki ezali peska we en soi biro nga vanda na restaurant na yo toto yokutana fa na le roi d'Afrique muta présentant we rezafi wana we en soi tanga moninga ko mo pena jomo boye avant de na petit mo boye a beta forme na ba démonstration parce que grand fata kepe mikili pour venir nga za saper a ina potatika blamba te palanga pour yem tapesa en combat prince
tu as papier le prince na prince ya royaume archivêché donc parler na yé ezaki royaume je pense que c'est archevêque de la SAP donc après Niakos nde to ebaki Niakos azali pape de la SAP moto a remplacé Niakos c'est ngai batia archevêque c'est mon grand frère paul présent à Paris le bobo donc nanda una eba no benga royaume archivêché ndi achaki banque na kati ya royaume de archivêché prince nanga ezande ngai ngam na lota mwana yeye ngam na ndao zo biloko tu ngam na facilité na famille de tobota mabiso 8 mutakolo ba na archevêque likamwa ni masenga batu musuba kokate vraiment ata mana biso kwati mais so ngana lobi mbango ata nenga na poto wana ti lelo so ika voix na ngebimi ata na yoki likamu yena mwasi na ye na yoki likamu ya problème donc habita famille beng mais so ika voix na nga elbimi ukazongi bébé ndazana na poto tout alanga. Donc, et au sas, ok, tu as le roi de la faculté, un petit mot courageux, dès temps le roi de la faculté voyage bien, en tout cas, mon petit, n'a pas l'Europe sorti. Après tout parcours, on a battu. Taranga de nous a 9, la Sarah de plus na ou rançon ya nouveau santé. Le loba te beba mo sa plus le lo mais ça on depuis nous na 9. Oui bien pas quoi ça mamba asana lipa et lengna mateka. Est-ce que nana Sarah plus la Congo? Tout na bilo Mustafir, tout na petit na Arnold bilo. Nana Sarah plébiscite. Oh, tu bon na lelo batu au ganga, au musicien, au comédien. Le lo a comme kolobake na vie na sali plébiscite. À l'époque là, faut mon plébiscite mamboya, skol ya tente hein. Est-ce qu'on tente au monde a peut-être ah ça n'allait pas. Muta Sarah plébiscite, mais papi déjà ça plébiscite là où rançon na moto. Ta niveau grandeur. Dans le roi de France qui n'a pas vis-à-vis de notre mon appétit. Et l'or a tiré là comme les lots pour la bonne heure vie dans le pays quand le habillé qui n'anga soit relève nzamba osunga ne wera ke poto nga zu relève voilà basanga ba qu'est-ce que mikili ils comprennent ça a ke mikili papier sur relève tout mon nga le porte pas wera son. Merci beaucoup, Papi le Prince. So koko ibiso mouvement ya wenge musique maison mais ezo marché ndenge nini take poza na kati wana oza mutabasango okoko pesa biso mo ba précision mo bien partout ba Rolanda yo ba yeba programme. En tout cas mouvement ça bien en tout cas ba na poto ba otalanga na yeke na minute ba chancelier tout ba otalanga avec notre président Dr. Ige Malongi na on a déjà Titi Kaimbe à faire des millions. Na comme bango à faire des millions parce que mbongo ti ngele kebele. Rachel Gina la poétesse, cover mousse. Jeff Noir en tout cas mambeza de amingi. En tout cas mouvement kitoko, j'espère que ces jours de la semaine yom teza ka marché. Le hymne national na ka mboko binoni tout bomo neza zinga luketu. Dans ces jours de la semaine marché bien. Batu belé bazo benga partout dans otambolo kate. Otambola boga ba benyo na phone pa ya Guilherme te pesa oya ba félicitations pour la 7 jours de la semaine. OK boyo ka vela nga gare kumba ben pesa oya ba félicitations. OK boya uli opelé là. Et mutete le Japon na kata dible moninga mambo de dible. Pesa ba félicitations mais na otala ngapi. Toi ba noir quand même. Babi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et puis ndenge na zaboy. Ba félicitations ba opesa nga poche no ko tsango. Ata to be mundu asala nga pantalon ona tia ba poche ko simbati. Yona ko taper ngati nga mo d'abord na féliciter président nga le roi de la forêt azola na biso andira ka parler au rançonniste na maman na biso maman passer c'est des jimam pata et puis ba na biso exaucer ngama na gladingama. Donc à ces jours de semaine ils se portent bien. Na minute route tout ça deuxième version il y a clip il y a Zengaluketu où ils ala na version il y a niveau international ou bon notable Trust TV parce que ba senga yo ranson parce que hymne national le comme Zengaluketu atoke le matanga le soko na Zenga bo beti Zengaluketu kebe bembe ko lamka yo c'était bo betano Zengaluketu fa boki kokundanga aucun de fête à mariage boso be Zengaluketu te yimke ba marié ba ko kabona ata anniversaire. Merci beaucoup Papi le Prince que na musikate na moni na kati ya 7 jours de la semaine on dirait kaka générique mute betana Zengaluketu pourquoi ba promotion ya banzembo wana nyo se betete pona yo kakipe mwanzembo balube zaki na kati mwanzembo ya bangala ezaki na kati mais toyo kaka ozo bete zaka Zengalukete zaka promotion na ngonde zaki makasi to te na minute we ranson boyike ba papa wenu batika biso ba papa na biso ba papa lo batika biso to ayika la prise moko za rumba style moko moi mke we ranson na biso deuxième style des alliés na komba beng ndombolo so zu ba misata 1000 pesi ba ngwata $1000 ba kota style ba lo ka style moko za rumba mais tant que we ranson na zamta na bateau musique afrique. Vous comprenez?
soki lelo partout na to bima ana kati ya Congo to défendre na équipe de balle babe yango le part mais la musique pour que défendre les arabes maison mère atalaki faga créer troisième rythme to ben afro bloc na afro bloc ils ont la diversité il y a ba style nyos yo on a valoriser 4 langues nationales et pas yembi en anglais ayembi na ba français on a sali ba fitiri na be dikenzo o kala trote bo mona siko malembe ba clip ebima wera sa ba nzemba DJ lelo chaîne mère na biso na kata Congo avait banda RTNC banda na nzemba DJ zompal soke ba boîte nyoto ya DJ ezake na ndenge ya troisième rythme wana ndenge tozo tindela ba clip zompal lobby dimanche ta biso ba TV to kena na clip ya Terre d'Or ngema baro de bao dans ce que to bando ya ndeto zengaluke de bandagi na mincho baluba tu basengu wera bimsa sikoyo clip na bango ya baluba banande pe ba osenga zosko banande baba tu muke na kata Congo mais bayibi commerce makasi et puis bana mbongo ko leka batu na kata Congo so mo ba immeuble tu za na ba ville wana tongama za ngo banande po munande ko pese toi Thomson sikoyo lobi so ye comme na chambre froide oye na 4 bikola masango e lobi ko maman dépôt donc bayebi fa ba valoriser bango wera yembi ti na kimongo bo retrouver les sous mutati kala na orchestre ya mabele lisi o babenga soso pembe renelo quoi ba mina wera clip na bimité donc cela veut dire que tomo ça dans 2 semaines au larguer clip dans 2 semaines au larguer clip tant au larguer zengaluketu ba koko balobi parce que na zengaluketu yozo mona kana kata Congo o kansaka ba Congo mais toza na Brazzaville ba Congo pe bazar na Brazza ba Congo bazar na ba Congo on a minito so ke Brazza na minito ngana uti Brazza we ranso na délégat ngai zompan papi kakol sakra de kuta na mie de son to uti Brazza na Brazza po mto zo taxi il faut tout na taxi men nyoto na 16 jours de la semaine est-ce que c'est ngaluke ça pas ko taxi non donc cela veut dire que biloko za makasi le roi d'Afrique sali ezala roi boti banadis so yi mwana moka bin président de la république abonsi maman famille mobile roi zengaluke mais na biso wana banadis bana tu bazana yaote ata moi bin président de la république moi na ote donc cela veut dire que album eza biso lelo biloko tout ezobeta banza ba désolé zali banza ba lima imo na PDG ezali surtout into banasko ko larguer ba clip tantan zompal président ne bongo ba boira nyoso mbama boiti mais na kata 7 jours de la semaine to kuta pe ba rumba parce que to yoki déjà 4 langues nationales donc moi 4 langues wana uzuki Congo Chiluba nga kibongala kibongwande bona kibomongo donc na 4 wana pe rumba ezali po toyeba te tomona ka zengaluketu babeba komo lelonti bibembe mtakufi vraiment wabina zengaluketu na kati toyeba te soki na kati wana pe toza pe ba rumba o to se retrouver ce mutakufi ba sengi zengaluketu za bien parce que na kala toyeba ke ce mutakufi ezaka na époque ya ba mandala la mais le comment mamote ba mocha ba muswa kufi le tour ba cataphalte et événement du siècle donc cela veut dire que na kala toyeba so imatange za ifuka banze manzambe lelo so comme lelo bango babenga ote musique profane musique boy o musique amoso comme lelo so ngati beta is honneur de faut faire ça oui rason honneur donc na kati ya zengaluketu ezaka kateke ngam na robina oyo robina ezana bakoko o bazo se retrouver tant koyoka nzembo wala ba papa mikolo osoka yoki o mona pelaki ngana vanda boy babenga nga et pas président Donald na président Godfrey Fizolo asinga bakuta na papa mo 80 ans avant na chaise wana zengaluketu ebeta libanda asengi bana babimse libanda ayo yo kabi mwana we ranso la zone son singa na 7 jours de la semaine quand nous te largué rumba ya oyo le roi de la forêt a valorisé fait modèle moi sinaï maman c'est déjà pata toi ba rumba lokola ba Ali Maimuna fait déjà Ali Maimuna toi ba biloko le roi de forêt mbeli président Terre d'Or ngema auto larga clip lobby bon mona ba rumba sali ba style nyonso tant bi diversité ya ba situation na kati Mariam na oyebi sayo faut ça fier lelo ndo vanda bwana star
ke Weranson moni Wera lelo azan diverse na Congo te poso tena Congo okoto mona batu ba obeta na Congo za bana Wera bimisi et ça ka fier lelo Wera ba diverse na e faut ba Amérique ngana vanda bonazo appel ya Nana Benga motema dadi bamba za États-Unis ba kota boîte na ba Alejandro de Chicago na ba petit na ba Ken Mosengo ba kota to ba chezenga luketu ba américain ba américain to ba bimina kata boîte ba ndiko bina to ba bina na kata boîte ezaki na lili wa ezaki wana akiti mutu na se abi non j'ai vraiment un problème sérieux avec Weranson il faut na zonga na travail c'est ça qui fait l'homme tant au vananga na yo so na ko rappeler Mariam na kata Congo papa boti Michael Jackson na longo États-Unis na ndaka Wera batango partout ari pas mission monter na Congo ni na gouvernement aya ko kina ndaka nani Wera. Merci beaucoup. Na profité na pesa moi merci beaucoup na les rois de la forêt babi père oyo a forma bana bien a éduquer bana bien le lot to comme mon a hérité watanabe ba fabre gaz et ça grâce na mais bana ngo peka qu'on dirait ba comme peka teti pour na papa na ça n'a rien à voir comme teti ça problème ça et sans ça que ba reconnaître que ceux qui yo monde ça yo reconnaître que c'est autant moi na boyebi qui abîme pas ouais. Eza ba leader musu baza ba mission na ba banda ko bimao ata moko li sole betamati mais yondo vandi boyebi yondo za boyebi ke so ba no tanga obike ba ba biso pena tanga 4 missions 5 missions oyo kaka banzem na bango yo mo no tanga ba na wera mais fali pe aza mutu moko sa fierté à kati ya RDC parce que bientôt là tout le monde qui double trophée félicitations Fali Poupa yepe aza mutu moko ka sa fier na kati ki mais fallait ça fierté na Congo fallait c'est un garçon moko monique aza mutu moko azo évoluer na niveau moko international et pas aza musicien moko o lelo azo aider batu ba comprendre que il faut ça na moi na intelligence moko boye fallait la sara batu respect taka fallait ne respect ta vienne Weranson pour ebi kiazali vienaye so e baté fallait à maison mère wana aya kapo na test fallait à maison mère ngam na prendre avant qu'il était quartier la terre donc fallait ça moi na wera fallait ça mutu respecter ka ba leader tout fallait pe ça jibe respect fallait pe ça respect et puis fallait à valoriser ka patron bimisi Koffi Olomide mo pa mo côté à l'équipe bana o bino bimisa tozo ba kolekati tozo ba par oui parmi mais par rapport à ba éducation parce que tant au beta c'était na Fali Poupa il faut poser un appel na bana oyo les rois de la forêt abimisa o ngai lelo na yebike bana ngo ba komi ko chrétien koloba tandis que Fali aza mutu mususu mais a respecter papa yo ngo ebisanga so mona Fabregas a manqué Wera alors bana on ne mélange pas les patrons vers les domestiques Fabregas le na Congo pas Wera surtout bimino en kata bar et ça Fabregas on tenga tena albino boy to zano yoza muto saka yoza journaliste oyebi poto zo talabiso to za ba fanatique to ko sape mokilité à part Wera surtout keno na bar izana iloko moko ebete za zigida Dieu m'attend parler devant mais la rumba oui que la rumba héritier watana bazo beta to zana na rumba te to ane le côté to sola être ba humain nde to za biso mi balé to za derrière on a profité na pesa vraiment mes condoléances nanga na maman na biso zon pas out ko perdre moi naï Anastela en tout cas courage eza makambo ndenge mwana biso akei nzambe mutapesaka mastelo nzambe mutapesa nde yepe mutu azwaka tokondanaka makambo suna moki tokondanaka liwati soki ezalaki ata peut-être bayiba ingaka tenga toki osala yango justice mais oyo nzambe ezala te Anastela en tout cas nzambe abakisa toujours courage soki tozongi na yo Mariam na kati ya Congo toyede bato baza tokosa ti toyede pena batu baza so tolongoli Wera tozongi na batu batikali ezana mutu olongolaka Wera pone bongo JPP abeta musique azana disquete yaza disquete yeba ozela ba demande ya bimati to sola pa yo osola par rapport ya ba disque ezali toko ta JBT arana disquete azana disquete
Toto olobano awa par rapport à disque bimi. Mais papa on peut abunda na bana. Nalobi boye. Parce que Fabrikas abimisi, héritier watana babimisi, tout le monde a père a na zenga luketo. Kai nalobi boye. To sur la par rapport à disque. Zombran. Tozo solo la te pona toko tsango polémique. Jibaza na disque te. Ata hit parade bachango par rapport à sélection bloqué bimi. Ce na kosi Bilo Moussafir a condamné. Ayo to solano par rapport ya bloqué ça na terrain. Muta bandai ko bimsezaki fali ya bimsaki loko ikanga kisaso. Et loko aye mi deuxième version ya mabele lisse. C'était ça non? Na kisasa. Et ko sala pa Fabrikas aye. Yo ye bisigida o. Ngana ye bisigida. Avien ko ya na tipika e kata ba mama batan yo yebi. Histoire échangé. Maman le roi d'Afora ye. Zenga luketu de histoire makamnyo c'est. Zenga luketu te so to ko kele pe na diemba po diemba pe so be. Diemba beta charge ça. Diemba ezali diemba zompa. Mais hymne national na minito na monde partout tana ba vidéo ba otinda. Voir même toto ke Zimbabwe. Sotuni empereur Jimpe Lumbala. Empereur Jimpe Lumbala wa biso ke toke na Zimbabwe première fois na histoire à Zimbabwe. Président Mugabe amona plein ya bon na kata mboka le peuple bon fait ça crash avion muteye. Moi c'est crash avion ça na mboka ne batu mboka mebima po yoko tatantina mino pa kukufa. O mama biso ke na wenze faut que ta mama te de nezigida ezalaka. Ce bon ne kwa bima ki okili sola zigida faut ke ba ndeko na biso pa ke na wenze ke be pa kata akatani. Maintenant président Mugabe bimi ba c'est non c'est ranson. Yemo kwa sa ranson. Est-ce que nzembo na comme ça hymne national ya mboka na ngati ngana sanga to bi non président. Toi de na hymne national na biso comme on a début congolais. Ata papa na biso Rais Kabangi a sepelate. Voir même ce que to na Brazil papa o Chombe Sassou akoboya. Zompan. Eye e bosani si batu makamnyo sonako na Congo. Tin Afrique. Tin monde. Siko après yango zala franc moni TV toko sa batu te ponyo sa mutu sozolo babatu batalaka zompan de fois sa batu vérité après wera na Congo surtout que bar boîte yo zape na me placer oyeb sa batu c'est Fabrikas po ce ba beti Fabrikas zigdara ce bandia en tout cas na poto na ebige ba masanga Londres botalanga batiti Kayimbe titi mufuta 3D titi Kayimbe za faire des millions yaza na Hollande wala mutambo na ngako kusangisa na batute titi mufuta 3D papi kibanda somba lelo lata lelo ya boga leader bana maja Londres masanga bo wisi luku sa mona classe mission ami de l'école penia banda 4e primaire tito kei koko ma ba kimonza ba ça mona Congo et puis Fabrikas soit bandit zigida na mutunyo to mwende zenga luketu ezala apote o ba jeune na ba koko ba bina zenga luketu na ba tata mende to vaika to sem mission se zigide bandoka yokoma ata na mutu andobina ata diboko to kene skona ba ngumba poto ebina ba générique les rois de la forêt kangi ba générique te nyoso tu wera mtakangi ana Congo ezala 16 jours de la semaine. Ezane lorote yomozo ganga déjà ozana fanatika diemba ozo ipo diembe rappeler biso na bomwana donc soki mwana beta diemba teke ba pete famille saka mabe zompan de fois ana diembo kenago mata diemba zona saka éducation et puis petit na ambulance a na charge a pesi botatei batu muto foza na charge papi tsazo cham koloba boy po ebi charge ba musheni ana ndako aibi charge président za na ndako ko charge on dire batikelika yemoko no so balongwe to moni pe epolote alongwe yango maison mère oyo tozo kende wapi papa papi otikela mo temps pona lobe po bato to bando kanisa ko la héritier longwe no to sikali na bango to tala epolote longwe sko maison mère ozo kende wapi et je ne parce que wera longwe te est-ce que ko l'orchestre yo mo tangi bato so tangi ko l'orchestre wenge mais po to mona ba rumba vous comprenez quand l'orchestre a wera mukolo wera olongwa carrément so psi papi na zo tika misiki lelo
carrément na komi berger sanga ko maman prophète ok biso mbaye ko accompagner ou ranson ni razo ko ma pasteur des ola ça we ana longwe te ko l'orchestre yo ato longwe histoire ko longwe banda kala lelo te et puis bat boko longa bino nyoto we arozo atanya mo comme les agiski koko a comme ça maman Jean batu nyoto banota na nyawo ba ono benga tout le ndako comme na bakoma banyawo na ba Jean da wera banda ko former batu ezapo le boalo tete po dadanti tant wera bimisa mwano ya brasa ba obenga e maket chito e maranzembo ya français on papa maman yo ba re boalo tete tant wera bisi bana koyi miko bakenda poto ba beta na ba zenit ba danser mso e ba bangote wera bani ko former ba musicien yo yebi ba musicien ba longwa wera ba longwa ye Bill Ferry JDT bazai batu bokansi wera et aussi matin na deuxième disque wera obimisa mais wera bimisa ki simbi demukuse fumona mufudu bakoko bana mukanani wana ngakwa David elle chaba contre mir mboke inda batu mususu na poto bazonga kisasa ba misha balongwa bazonga na bevenema moi ke boite ezate tous les basi bakomi ko manquer bango wengwe yoyo zompana wera ye lisusu batu balongweti 7 jours de la semaine bano bete so di mbati bano bete so bas yanite lelo so lo baye ba mission bati bayembe na wera zenga lukoto okata vocal la mission yom teza hymne yango pe tolito yeba po na kati ya 7 jours de la semaine tout monde ki ba arnaquer ba binaki ba te belé ba longo ba binaki est-ce que na kati ya 7 jours de la semaine ba rumba la bango zala ki te c'est que bolongo longo yango te disque za ya wera za ya mission te za troisième disque ya wera son ya mission ba nina bango yo na ebisa yo disque ya wera wera robo ya nepe na disque na ndenga emane di kenzo ndenga emina wilolo ngumba arobenga pe papi le prince yaka Yaro Jani Waba Mirando Blaise Elema King Tequila Percy Tumba Alain Mwela Shigito Bangu toke noto sa disque mais wera tale take parabi baza bananga bachata ba vocal naka 16 jours de FM nzembo na bango za bacha ba vocal nzembo ya Theodore Ngema oyoka bango oto banai lobby ba vocal ezali ba nzembo ba mère na biso baza na bango normal so moni ba on a clip à générer parce que bazalaki mettons ba longwe clip ezo le cas déjà faut mon bango baza na bango mais pour t'apprendre que baza et le côté pas wera parce que yo moko zo kamwa ba yembi moyoki bango te mais wera yemo ka yembi oyoki ekoleka to tuni dorte ti dor ayem so que wera yemo donc orchestre maison mais c'est wera son donc wera nde aza leader wera bat ba rolongwa bango nyoso azui batu abenya mpere jipe lumbalo zap on a un aéroport habite yaka nantokta idée arova na bengi batu bazui idée donc c'est wera so robenga Willy Musheni arobenga yo Willy opelele mtete le Japon kata Diblin arobenga ya Garin Kumba arobenga Roger Mfumbi arobenga ya Willy Mpensier mais arobenga Guilhem Menga ezo tala ye mais talike motema boboto yango moni ke bana wera ti balongwa bana c'est parce que wera banda ko sababu ni depuis po wera biloko nyota ndeko bimisa bona ba clip mais za batu muso mona message oyemba po ba tia face na ye na vocal na ye ba tielo mususu ba bombay mais wera salangote wera intervention rapide ba no bimisa bana yoka kolela ya bana mutu na vocal na ye. Merci beaucoup Papi le Prince. Merci beaucoup à Marem Irène Ishira toujours peiné à Stella babi bolingonde za la bongo tout ça vraiment ensemble. Merci beaucoup à Henri Moutetela de Prix France Maman Ladune. Merci beaucoup à Minata Metamboui, Maman Adebo offerte des prix France Cinéma. Pourquoi pas Brigitte KBA Storm, ça permet de mettre 20 babi Maman Nanatan. Makamba bien joué, Makamba Sikezo. Merci beaucoup à Madame Rosette, la fleur d'Ambou. Babi Mewa Voyagera Pamba Toko Zera Papi le Prince. Papi le Prince. Ce qu'on croyait, 2 semaines passées, Makambouya ADT, ou le bac héritier. Héritier yo sakana, Olindo Zongelombo, Kato Sala Art, Odo Saki JB Piana. Et ça qui moi polémique entre Bino na JB Piana. D'après yo,
tant oyoka ki annonce wana esala ki onde. En tout cas, c'est Jules, ça n'a pas permettre de rentrer dans temps maman ça n'a rien à voir. Le ADT c'est un frère de Ronabiso, toi on est dans caisse. Ngana la ndai na honte yonde on va prendre. Ngana la ndai mais ngasko na. Réponse ya Karine Mokonzo oyoka ki. Kena yo honte. Na una temps otala bato na lo bateo so nani boye na réponse. Na za temps. Ngande na kana concentrer pour na weranso. Mais comment fait-il aux en kasi ya maison mère oye mama kambezo le kate. Na za pe na temps na te. Ngana zo concentrer na bela 7 jours de la semaine. Disco toi na succès. Na concentrer na biloko mususu oyo luka ezoko en plein ngana lote. Tuna ngai ndeke weranso na minute programme ezandeni. Na eso ke na minute weranso lobe aso ke ne Paris. Weranso ke Paris. Ba ke na 50 de compte parce que la minute ba baigner rapidement. Faut Arnold Schwarzenegger bazoya bakuta na weranso pour na film. Zon prendre. Mosaka zo démarrer abi tala ba papi le prince yo to yebi yo te lo moko te oyo salara makambo oyo ata we ransonné moko zala na te na tanga ba ko batute tanga ba sala ngote moto na bunda gia we na jibe ba ba bunda gia we na jibe bless élément na ki sunjo wasko ngana sankato oloba ba ba zate tanga na samba na ba leader na bango ba ba zarabi ngaba changa na ba journal na 2002 ba changa na ba journal na samba na parquet grand chance numéro 1 ya magistrat na grand 16 magistrat kedekene ngana samba na ba leader na bango sko ba zarate sko to la muse poane ezaka bongo tilokola mutuloko ba Karine Mokonzi aya a chrétien to tanga komba batute non ezana ngoto eza olobi na ngaboye mutu bwa lo ipo ko monanga yeah ndenge ba pesa ngai nde ba pesa ngai éducation nanga nde nazaboye nana tango so na mwana mwasi ti moni yo na respecto makasi obomba biso 9 mois na kati ya libu na libumu nana aja ba ya basiti oye mobali on a ebisi yo kotangela nga bana basite parce que nana tana ti tango tanga komba mutu tanga na zaka papi le prince no so tanga na zaka papi le prince na banda 67 lelo batu bazaka ti robeta basona bango ti so mutu ozo bananga ke o makamuwega le bité na c'est tanga na samana leader na ye ya zaka wapi ngasa leader nene oh yo te komana donc jibe pia tango yo bunda guerre we na jibe na samba na kena parquet au samba na leader na ye ngana kena parquet je suis le seul mutu na kena parquet ya na bana olobati so zo beta mutu modwe to beta le sopani ngana samba na parquet c'est pas yeti yango komolo te ma polo yo bina ngani obi ya lobi ba papi les points ba papi les points sans solo ba ku rabité on a tout ni on a iso sko mona 2002 nga samba na leader na ye 2002 we rabeti double zénith Zompan double zénith et salike leader na ye aye kozwa bureau na galerie la fleur et sika bureau we zalaka affrontime salama wana ye zalaka ti ba journal oka ba papa o parce que c'est wana banani bazalaki na pembeni ya leader Ozala ngati pembeni ya leader mozala guerre ti Zompan quand on parle de guerre moni lelo soko ye pa wera otuni mutu tuna monde et pas wera so di kamboye ba nai ba oya ba so sangana papier le prince ba guerrier ba bimi o piroge pas guerrier ti piroge guerrier na biso tange komaka likambu moko boye ba so ke papier c'est un guerrier mobo combattant soldat atotu ba président na l'île atotu ba président Golf Kisola otuni batutu ba na poto ba oyebisa yo sikoyo kotangu wana mwana orchestre na bango batu bachaka face ya guerre zaka élément bless élément o le akomi pa mso na poto na kisinjo ezaka yeti ya wana habité sur obeta bale zomprendre donc atika okota biso to na guerre na bango te na za pe na temps na te ngalo ba lo moko il faut presser l'homme à son époque à l'engagement de condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie ou ensemble sera châtié par les inconnus. Inconnus aux angles, bah ça rabellement au bima. Il faut d'abord preuve tangible tant au bétali solo. Pour ça, tu as d'abord preuve tangible au kouyati. Musobo ya papi pour na rubo, koboya. Et ça n'est normal, Mariam. Batu ba roboya yo Mariam. Zombran. Tika mudunyo to boya yo. C'est normal. Est-ce que faut vendre yo boyinga ponani, yo boyinga ponani, yo boyinga ponani te? Tomba oboya yo, yana normal. Izola sake yo batala kayo. Zombran. Ngata batu bakomi koboya nga. Mais histoire échange raté. Mona histoire. Zona 2002, tonga na osamba.
zo ane ye ba yo côté makala ane na 2000 quand même pas Koffi Olomide na côté makala nini ane passé dans ton côté makala ti so beta quelqu'un 2002 na 2016 combien d'années 14 ans jusqu'à année mutu asamba na yo après 14 ans ne yo côté makala so tonga asamba côté makala ti. Merci beaucoup, Papi le Prince. Merci beaucoup, moi de la fin, numéro de téléphone à Bateau Hollande. Moi, programme par rapport. Merci. Vous savez, mais caméra là, biso au bois Jordan Discoride, il y a ma caméra. Discoride. Discoride. Discoride, vous savez, sur autant on a eu besoin bah preuve tangible. Soit on a Papi le Prince, mais faut ça checking. Yomo, au sein orchestre, un sens. Moi de la fin dédicace. Donc soit Papi le Prince, faut ça rendre on a offert. Tant yo vend chez Bino, un sens. Toi baningati. En tout cas, Papi le Prince yo ba na maison mère. Donc tout on a besoin ya okuta na le roi de la forêt ko c'est la bonne musique ya Weranson. Tous ara mardi, mercredi, jeudi na Zamba Playa. Mardi ça en coulisses, le roi de la forêt peut sa chance na ba c'est surtout les chanceliers de Weranson. Eux ça dirigé par Dr Ige Malongi. Et puis mercredi, jeudi des ara sur demande na public. Petit nanga gela ko senga nzembo désolé. Petit nanga bilo Mustafa ko senga nzembo ya senga luketu. Empéré JP Lumbala a senga peut-être bo betela nga nzembo Weranson na embeli moi sine si de jimampata. Mais le 27, le 28 toi na soyo. Na minute batalwa ne se ba beba kiti de soyo. Ba réservation ba tel nyotu déjà étonné avant que Weraya. Donc tous ya pas nyotu ba diemba. Tout bas à charge. Et puis le lobby de Weranson a qui est Paris pour une semaine. Après les deux orchestres à Dubaï. Mais ngamo Papi le Prince déjà dans la fin du mois. Passeport de passeport de tout la visa de ce bimi. On a besoin de la visa là. Qu'est-ce que vous avez besoin de la visa? Oui, non, pour ça. Merci beaucoup, Chadra Discoride, Babi. Tous en Papi le Prince. Oh, il y a photo de visa Dubaï et y a na Congo na bino depuis mokile banda ambassade de Dubaï ezarati pona prendre so mutakosa ambassade de Dubaï na ezarati na Congo Dubaï pour kendango il faut ba forcer passeport na ba tindi kuna agence tindeli yo visa sigonga na beta Dubaï 3 fois na za seul porte-parole à sa émission na immeuble les plus grand monde ati ba benga ngo Burj Khalifa na concert no ya tikajinga batu musu ba kendati on a ba no la chose ko visa comme vous avez besoin visa Mario Mozolu kaka ba problème na beli suba et puis tu vas vision dans l'action na kenango ngamonga kenate ba meminga ndesanga mema ko monde ba ke ba on a ligne dia tête comme c'est moi sina memi so bato ba ngaso na biso ba mema ka bango so zo ye bate et puis na kenango na wera tena ke ngamoko na tika na ozakunda na sodia na président kadi mamukendi na sodia trumen mimpiye na sodia damo kumbu to lié na restaurant mabia na Dubaï na sodia ba Floris ba Drien après le roi de Faye les deux ngana bongsi de terrain na kena mutu tena ça checking ngamoko voici mon visa. Merci beaucoup à maman Rosette, c'est la fleur d'amour hein. Babi mère moka sola bien makasi o sola na leader o sola mutatinda ubatu oh wana okeno pe lobi na kosika ka ndo sape ba kanda pe na kena oka pona kana ba kanda na ngaya ka pe so ba kanda na biso kanda na ko memo voyage kanda mutu muso akotindo kisensu mais ngaya ko ke mama ya papi ya ba ko mabati na ko zo kanda na ko beng so anniversaire na mo na Dubaï mais yo po beng so anniversaire peut-être ya olukanga na kinkoli ya sensité eza ba démonstration ko tinda oh ko tinda c'est changeat nga lo abati o betele mo masolo o tinda yo so la kana ozulo visa déjà to ça ba ventir mo boy ya biso ya rande boy nga ba il faut presser l'homme son important ba nous devons rencontrer Weranson état la lumière de la musique africaine parce qu'il a apporté un coup de projecteur na kata musique na bi Weranson Azamutumo on a ba Weranson c'est l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Attends, père, j'y peux le mandar ça, na so mon bena we rande ba vana na. Na zo e bisa ote o. Awo mo ate ba teme ba kota na ni. Na ne ba WhatsApp na ne ba ni ba kota. Bo téléphone so eza bloqué te. C'est que vous en a succès hein. Merci beaucoup, merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambou, baby mère ou à voyager trop. Voilà. Pas du tout tu vas tanga partout dans le monde. Oh baby ma ambadou, Dubaï. Vraiment. Papi les princes yo. Mon Papi les princes yo. Zompan.
Et puis comme mboka na bimi mais miracia ba bi comme na lo PPK songo ta niveau zato la ça ko botala ngo na banina on ai tala ce ko les gars badati nazati le 17 nazati le 19 novembre donc on a fin du mois pour 20 jours donc cela veut dire que na ko sikape ka ndeto siso soana na kei visa na ngango o mboka nini zana la sabino tu botala ngo ngai kute zaka tina ba téléphone ngawe za ute ba me manga et pas leader mo boye mboka nini ah ça va vraiment Chadra discours de ce qu'on benda comme visa ya papi les princes donc bateau balobaka pona kandanga ndeto so ba mperanda so mona opesa pe mama ozo mbonga 15 jours ya hotel les ola saketo ba ningate donc bateau bataka kombo nanga bobeta kombo nanga bobeta envers réserve parce que ba calcul o yanga e oza ba ndoto batu mususu donc ba réalité vinanga e oza ba ndoto batu mususu donc tout le monde a tetara na boutique commerciale so bengi masana ngai ansiluzolo na minute avant na mikata mikili motema ya Sandra Molobe tala dene na betia so moni bazare bimi boye pour ansalinga ite na profiter l'occasion d'abord mais y a papi les princes so na ko profiter na le cambo mais sans cara d'écoute aux États-Unis yo mo voenda kaka oh bon ma métase ça nga d'écoute yo kan sa États-Unis ça va beta on 9 fois na vie na so ebate atambola 54 ans ça va bando ke poto na 9 mais yo pe non aza résident so ça rappelle bientôt les ba uti ko memaye so yona so mo ngati na mwana poto dona oti na yo pe lobby tu ko to ba ningati donc yo te fike ba ke uti même si yemo ba za makam ne mo ko ke na leader na na ko jinga no bosa de ngoba de ko sabat ba uta so poto ba bana ba ni ne ko pa ba mi mabao oh to sa ma mo o miso etala ya papi les presse numéro téléphone yo kana biso mu ko zo kende na ni ko publier ne kendeli tina ndenga komi na ville afandi moi si mta beng seke yo beta mama mwasi mwana muna bota de anayi mwana liboso na ngasi to kabona kala nga ko manena mwasi msuto botine wili musheni na prince lay bonga wangu akako beta liso na iti na bossa na le roi na film nigérien yo baba regarde apparaît qui la figure de ce monde car le cœur de l'homme est mauvais tala papa nga pesa mwana ebi popo e ko suka ndengeni biso tout Hollanda à suivre dans ces films donc to longwa na marambwala donc maramba o mematika donc cela veut dire nano sécurité ya ce que to pesa numéro biso mbale bato bana besoin papier les presse bolinganga donc numéro nanga code na biso bino tu boyebi na o beta plus de 50 longwa mbama mwana nga plus ya Willy Mouchine 89 99 55 ça non a kababi dans le bon loin na Belge bat ba ko mviinga 89 99 55 194 aussi papi au quotidien na Facebook au quotidien na WhatsApp mais pour na direct privé 097 067 1644 na profiter vraiment na remercier bat ba soutenir nga d'abord avant tout na banaro ça ngate fona bana président makasi au moins na pièce tezo correspond ba ko kanga pe photo ba quantité ba marié baba na lobby dans la pièce d'abord mbote na poiton nga le roi d'Aforêt azota la biso ndira palais ou rançonniste na mère na biso si dégiment pata maman pasteur o babota bana kitoko le roi 18 bébé na kati ya berceau taliboy exaucengia ma gladingia matalaka ou rançon yana ginkoi lekia frère Patrice lekia ya Jonas Mbesi na pesi d'abord mbote na grand frère propre na Paris archevêque Bem le bobo chef spirituel région qui était 3e degré na pesi mbote na moto a soutenir na kati ya Congo awa o ezarake na leli na lalika lobiye empereur JP Lumbala les véritables déclarants patron ba déclarant surtout na pesi mbote na Yaouli opélé la MUTT le Japon na kati ya Dublin na Europe ça le chancelier de Weranso est dirigé par le docteur Ig Malongi wana na moni Titi Kaembe affaire de millions na moni Rachel Gina la poétesse na moni cover Moussa Diouf no Nzambe Lamba après na yesiko et pas battu na ngalo ba Selin Fumu na poto ba président Golf Kizo na Mikili ba président Donalil na remercier ba Chikito Bangu na pesi ba fela nga ba Percy Tumba Bambote na remercier so encore une fois na moi Simon Kitoko na kati ya Bordeaux Rachel Gina la Rachel Gina yaza na Bordeaux et puis na yo pesa mbote na ba bureau na nga kisasa quand même na robo santé na bandi d'abord na représentant voilà ba panneau solaire na Congo MDD business na pesi mbote na staff ya mbibiso ato na lemba la kulo atekele ba na poto bazota la biso na binito ba bidia banda na ba pembena wa na pesi mo na petit na ngai o na zakane de tous les temps de tous les jours comme mon bureau au serveur mamnyo tout petit na nga gelo
toi na staff ya Feza Mustafir et pas Enoch na pesi petit na Bilo Mustafir petit na ngai Bilo na minitio Arnold Bilo Hollanda biso na pesi bambote na Jean-Pi Kapinga bambote makasi donc batu baninga Papi le Prince donc Biba chauffeur à Mokondi Babi chauffeur ya Empereur JP Lumbala na remercier yo na robo sana pété na remercier ya Ouli Penzeme wana ba vie na bana poto batu soutenir Papi le Prince petit frère propre na Paris Okito Kalonda na États-Unis na Alain Django de Chicago na petit na Ken Mosengo na Masala ngai Elvis Alomba Masala ngai maître Amata toujours aux États-Unis na ba o na boaki te bolimbisanga na linga bino mais agence Exo Business na Brazzaville pour agence wana so na ke Brazza ba tiaka ngo spécialement pona ya ba camarade na kata mai o mona kaka pété ngubu muta hôtel ma papi ba yo zonkin ou répéter baleine et puis na remercier mon boss botika babi déontologie journaliste que ça biso l'information sacrée mais les commentaires libres so na comme commenter ou raso ba papa fingi mais botika na commentaire leader nanga na pesi mbote na présent nga ou ranson leader o ala la ratanga so ite mais so leader musu alala au monde appelle fleuve Congo kosa leader o alala ronflaraté leader azana beauté le roi Samarola Jésus leader o azo respecter conditions physiques pe asala ka pompage so leader musu sa pompage aro sans sac ya masangu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi les Princes. Merci beaucoup à Shadrach du soirée. Merci beaucoup à Maman Rosette la fleur d'Ambou. Babi la classe à Nobel, ça appartient à lui. Mais à Moka Solara, bien même roi voyagera trop. Merci beaucoup à Abinata Metamboui, Maman Adebo, en fait. Des préférences les mains. Merci beaucoup à Brigitte Kabea, pourquoi pas Bonnie MC à Magali, pas mais c'est bon. Mes condoléances à ma sœur chérie. Anna Stella, auteur Kobung Samoa, on a des prix Londres, Marcelo Freza, on est vraiment de cœur avec vous. Merci beaucoup à Mariam Irène Ishira, toujours Pemenia Anna Stella, moi la Marseillaise Badim de la presse, je vous aime beaucoup. Play. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na ba cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo Température. Eyena mopepe asika. Yaya tobina Congo Température. Eyena mopepe asika.